Sananga ezayo, Doto nanga ezayo, Nalingi yo na motema, Sala nanga tinasuka, Tindelanga banjelu, Fungola lola na. FCC, les fonds communs, ils ont commis des sottises, non? Ils ont passé l'église. L'autre fois, mais jusqu'à présent, moi, je suis en train de faire la théorie dans votre chaîne. Je l'ai écouté. Ok. Vous allez voir mon profité. Vous allez quitter. Il va me parler. Il y a pas de réalité. Il y a pas vous allez bien dans monter. Ils sont et ils sont allés creuser les diamants. Et papa Maïel, les mamans, quand ils sont allés creuser les diamants, ils ont cherché les diamants. Alors aujourd'hui, ils ont trouvé que donc on a bâti les mamans pour là, c'est la démonstration de la force. Merci, papa journaliste. Congolais et puis les militants, il y a FCC, Tolobi Boy. Ils sont tous tambola, il y a Bokiti, il y a Dollar, Douti Wapi. Balobi Kabila Mate. Kabila abongisi, Kabila bengi bango, asangisi bango. Bamiso bazalaki kutu, atana moyen de Kabila pesi bango position. Kabila nabo lingo azala nango na mboka na ye, abengi bango azwi kwanga apesi bango. Bolo ba Kabila mabe to uti wapi? Tala lelo dollar, to komi wapi? Dollar to komi na vende. Kabila to ouais, ça ne va pas, il a raté. C'est quand un mandat, il y a moyen. Les gens qui ne connaissent pas, ils peuvent Kabila Somakaka, pour moi, le bachon fatigué. Toi, c'est trop. Fonctionnaire comme Zombo dans le retard. Dolobanini. Dollar Mataka, Lobe Matiti, Kabila Sakenda. Dollar Elekite Mataka. Corona Piriseye.
tofandi kati ya mwana bandamu tobimaka te kabila asonga na ye ezalaki boye te komine ya mabe naloba sute na baye osala eloko te okela bino Excellence pour mettre les noms à Bororo. Excellence TV dans la radio tête pour mettre la population to ya biso moko poto mona makambo yo. Na koloba mingi te na lingo bimisa bena commentaire dans la kata mutima on evandi. Commentaire munena koleka oye. Omoni na misu pe oyoki na matoyi. Omoni démonstration ya balbaka ke c'est le parti du peuple. La démocratie. L'expression de la voix du peuple, l'expression de la démocratie, une marche respectueuse des textes de la République, une marche de personnes civilisées, une marche de personnes acquises à la démocratie, qui sont venues défendre les institutions de la République. Quand on défend les institutions de la République, on défend l'intégrité de notre pays. Ces pays ne doivent pas être balkanisés à cause des maladresses de certaines personnes qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas respecter les textes. C'est ça le but de notre présence ici. C'est ça le but de cette mobilisation. Vous savez, les raïs avaient toujours dit, les désordres, vous connaissez quand ils commencent. Mais quand est-ce qu'ils vont se terminer, vous ne connaissez pas. Est-ce que vous me suivez? Les désordres. Ok. Le lobby qui est sa démonstration que c'est le parti du peuple qui parle pour revendiquer le respect des textes. Respect des textes à quoi? Respect à Maloba. Mouto et qu'on respecte Maloba quelque part dans sa moutouté. Est-ce qu'on l'a dit? Un homme intègre doit être respectueux de sa parole. Mwenyeo. Mutu mwenyewe kwa muntu akweli anapasha kutosha nini binye binatoka mkinyo yake. Ndio binye tunakuja kudefend leo hapa. Yango tuepo na kudefend lelo. Kibitu kibala wa kudefend lelo. Wa kwamba ni tuncha ku protéger kitunga jetu. Kitunga jetu. Wewe kuyu respecter kitunga jetu basaji ku respecter texte ya loi. Taji ku musu ku servir intérêt personnel, intérêt égoïste. Donc, et surtout, accord. Parole, c'est ça la personnalité. Très bien. Une institution, un organe qui ne sait pas respecter sa parole, c'est un organe bidon. Ok. Est-ce que vous savez qu'on ne nous entraîne pas pour qu'on puisse encore parler de la concolisation de l'époque? Qu'on ne parle plus de République, parce qu'à la lire nous risquons de tomber dans ce qu'on appelle une république bananière. Et ce n'est pas la chose à souhaiter. Merci beaucoup, Ezali 4 et Pepper Demba la Kassanda, voilà. Tolotambola Nabino et Longo, Tina Souka et Siga Obotanga Mimona Bino. Merci beaucoup, Tony Bino Botoni, Cardinal, Nasana Bino Notanga, Messi Bandi, Pemes Neve Rosuba. Cardinal, naturellement, le Romoko.
Binomba cardinal bon pas ko kanini bo za institution. Cardinal. Donc Bino politique ko komba institution. Donc c'est la tango memero dans la déposer et c'est comme c'est aussi là tozanga te tozoli. Binomba ko kabitumba église. Merci. Yo moko omoni. Elo ko sambeza te toza ko éduquer bango bayeba ke marche la rapona mobulu te ko finga te ko bunda te. Marche ezali pona adjectif boza na yango o boza ko tendre toza ko bunda pona dollar respect ya beso ya mboka na biso. Et ça va respirer na mutu nyonso surtout ata kongola bénéficier yango. Yango atona pona marche ya lelo te feza radio te bokile somona. Merci pour la pépère. Ndako yoko bakisa moni. En tout cas ni unasema Mswahili. Katanga yote mzima isikie. Marche tu unafanya ni juu ya soutien ya institution yetu. Coalition Sakara. Coalition non, écoutez, tout on soutenir coalition mais ma respect à ma institution iko établi umu république. Kama tout a respecté en tout cas mboka ikunenda kufa. Très bien. Ndako bakisa rapidement. Asante sana naingiza ya kusema ya kama mimi niko mtoto ya Katanga na kuja hapa kweli na vumbua ya kama PPRD kweli nasimamisha mugdi huyu. Na tunapenda kama marche ya leo nijua kuonesha sema wanapasha kuheshimia ma institution ili mugini yende mbele. Tout a gardé la coalition. Bio tunaitika kugarder coalition lakini kutumika mumoja na kurespecter ma institution. Merci Musale Rosale batokei. Je suis au gouvernement, je ne peux pas parler. Africa. Bon, mais c'est comme une souka, tout le monde a bino to silisi, papa, moi, maloba, moro, to pesi bandego, to boni be awa, à quelques mètres, on a parlé du peuple dispositif, il y a Rosaranateo, to moni la police à Sali. Alors, to bandi d'abord pas na yo, marche les kibuni. Yo moko moni avant na loba eleki, yo moko moni avant na loba eleki kitoko makasi. Lelo to pesi penza bana Joseph Kabila kabange mbote, pe merci pour la discipline. Balakisi ya solo ke bango ba tonga jamais bakoki kobuka. Tozalaki ya depuis 6 heures to silisi marche na biso kimia na bopete tozongi to déclarer ba biloko ebele bele o yo pe peuple déclaraka yo pe cardinal oyebi keno dollar lelo ezati na minu. Kabila tikango na 1600 to koloba te oyebi muto azo diriger lelo soki dollar eza combien na 1220. Lipa Kabila tika na 200 francs eloko lokola lipa lelo komi 300 francs. Et au-delà de ça na ebisio respect ya ba institution efo ezala soki tolobi ke ba député bazalaka nommé et yo zali kolo zalaka eli c'est-à-dire il faut to respecter ba institution ezala ba député nationaux na biso ezala bazalaki voter
même jour que président de la République, n'a pas député provincial nabiso. C'est-à-dire il faut respecter l'institution de la République. Et qu'on respecte l'institution de la République et l'incolobani. C'est-à-dire to cracher sur le visage à l'institution Moussoussouté, Assemblée nationale, et cracher sur le visage à l'institution Moussoussouté, président se plaît, et cracher sur le visage à l'institution Moussoussouté. Toto s'appelle primature, toto s'appelle institution nyoso. Ne yangonde biso tolingi. Toboy makambo ko swana na TV. Ole to swana na ba makambo ezangi tina, to swana nde na makambo to tuna pourquoi lipemati? Pourquoi dollar ezali? Premier ministre dans la famille politique ya bino. Premier ministre azali ouais, mais mutu moko azali oyo azako sala nini? Oyo azako sala keno politique na oyo alobaka po lelo biso peuple congolais to voter azaye moko. Omoni c'est ça. Premier ministre azali toza komona ba retombées significatives ya nani ya ba ministre nano ya biso FCC. Soki tozui kaka ndakisa moko ya état de droit. Coup de chapeau na mwana mboka tunda ya Kasende na o nyonso asali. C'est vrai Kabila aboka kaka ba jalon ya ko sala nini ko redynamiser comment on appelle institution appareil judiciaire, et c'est-à-dire que ça la réforme appareil judiciaire et lelo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président na biso akuti yango nde lelo yo toko beta tamba na état de papa yo za mopanzi sango depuis 6 heures za na biso poza journaliste investigation marche simbi yesimba tendengeni mais eloko ko retenir ya motuya bana mboka ya FCC batosaka ba institution ya mboka totosi la police na biso bako kengela ba imboka pe na bien na bango tomoni mutazo utachangwa leke akena vila ke musala tobuki eloko te tosimbi pulusu te tobateli po ba policier soki bango bako kengela biso te bako kengela disusu banani longonya pe na la police po basali musala kito ndeko nanga lelo to loba eske vous na bino yokani yo lelo marche boko telemela makambo ya ba institution en place. Lelo soki biso lelo to marché mutu ya nango eyali ete to boyi nyamu na kati ya ekolobo Kongo. Toka na ekolobe moko ndeko. Bino bapanzi sango. Bino boyi na nzala. Bino boyi na nzala ya kopanza sango yango oyo. To bandi na tongo, to silisi obe na tangu oyo. To komi parler du peuple te. To boyi nyamu la bapulusu bandeko na biso bango. Tala dispositif état de droit. Dispositif ya munene boy. Bawa kotia bandeko na biso mibale misatu totosi pe bango be na musika mais tomoni tokumisi nanu bango topesi bango mbote biso peuple topesi bino longonya biso FCC totosi bango pe batosi biso mobulo ite mais pas si ezaka isika moko respect à ba institution. Nous sommes fiers aujourd'hui, tomoni président Joseph Kabila, ancien président, tomoni nkumu ya lokumu président Tshisekedi. Mais ye na ba koliti na ye ba respecter ba institution toza wapi très bien et comme premier ministre azate bozi muninga na leki na mukolota ya président premier ministre muti asuka a signé ordonnance ya mitindo ba konziminene bongo na principe de continuité ezalaka papa principe de continuité ezali mais il y a eu violation José Makila pe asala contre-signaka ordonnance moko ya chef de l'État wana ya masolo à l'époque ngana ko rafraîchir yo mémoire ezara chez Kitundu muta contre signaka eza José Makila te batika lokuta biso to respectaka texte très bien et loko ya mutu ya totikali nango pona Joseph pour 2023 na nazoya Joseph Kabila asali constitution olobi nini 2023 Joseph Kabila zoya très bien 2023 Joseph Kabila zoya eza ali kukumate constitution lobi mandat moko sima nango aye tala te à dollar tala lipa kanga journée bateli biso lipa 300 ndeko opesi kaniera te na bandeko baye 5000 etambolite ngai na yaki na mbongo nanga na poche 3000 na futaki moto ya 2000 na na 1000 francs. Je dois me sacrifier pour être un modèle pour rentrer chez moi à la maison. Je ne suis pas venu ici pour qu'on me donne de l'argent. Je suis fidèle à Joseph Kabila, je suis fidèle à la République démocratique du Congo. Je dois respecter les institutions, je dois respecter les policiers et respecter mes frères qui sont devant moi. Merci. On ne peut pas être là pour manigancer, amadouer les gens dans les mensonges. L'IDPS, c'est notre petit protégé. En 2023, possibilité en gros. Bon, selon la politique mbote, il y aura possibilité en 2023. Ce qui IDPS alingi, mutu na bango azala candidat, baya na FCC, balongola, koyoka soni. Baya kokota na porte ya munene, to kokoti sa bango na FCC, to soutenir président Tshisekedi. Ce qui va boy,
mutuya ezaka moko tozongisi Joseph Kabila na ligne Shadari premier ministre boyebi biso soki tozwi obe mukano ezalaka bongo soki Kabila zongi président de la République Shadari premier ministre nini robonga makamute robonga na babi 18 ans balaki le robonga malobi naza d'accord na yo ndenge olobi mais en tant que congolais naza membre ya FCCT. Vous comprenez? On a dit nini kaneka objectif il y a marché pour notre respectif na suis sans fanté zamazo mona za chrétien na randi objectif il y a marché base il y a marché on marche parce que bazo respecter ba konini ba institution ya mboka te on marche parce que on en a marre de là mataka chaque jour à l'époque de Kabila tous on voyait muzito 21 dollars na 90 matapo ya 90 93 il y avait la stabilité de la monnaie côté lipa lipa 200 et comme autant daté comme on défend donc banzela on se mboka ça ne marche plus donc mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas vous comprenez toi non faut transport bien tant Kabila toi non lipa normal de là ça qui normal pour le moment tout le monde bang même commence à mourir nanda parce que le loto oyo le bito comme la gemme rocher d'enfant vous comprenez donc yango wana ya lobike nini ah bon toyokio merci beaucoup toyaki mes to banda yango banana débit toye nango tina faire on a si bomoni dispositif ya bande na biso ya la police ba bisi ba manifestant que makamonioso esuki awa tozali à quelques mètres na palais du peuple mais ceci li rendez-vous la télévision totiki bino merci beaucoup Nanga ezayo Doto nanga ezayo Nalingi yo na motema Zala nanga tinasuka Tindelanga banjelu Tungolalo